Merci beaucoup, Nabande Konyoso. Mommy, d'accord. Mommy, oh, to benga mingi, belle vie kandi. Maman, bonne santé. Ça va bien, Fanny. Ça va bien. Maman, et ça lui ondenge nini komona ozobimisa bana elongo pe Fanny katalea na kati ya momi mais momi obimisi mwana zupe idée kaka ya maman azoke nango liboso et ça lui ondenge nini. Et ça l'a bien makasi. Et ça l'a vraiment bien makasi parce que ndé tozala bonzamba ta mutu na mutu ni loro na kati. Donc Fanny oza loro no nzamba ta na kati le ce que déclencher Fanny matimba la moko. Ngana na pouvoir te obimisa mutu. Et aka na nzambe mutabimisa mutu mais peut-être na pon na ngai. Donc nzamba utiliser ka toujours mutu pour kabimisa mutu mususu. Donc nzambe a utiliser kinga c'était par canal na ngai comme Aïda c'est toujours na maman na Mimi Kabea. OK, c'était par notre canal que ça a permis à Aïda Lélo, mon qu'il mobimba aussi, et découvrir. Et bah, moi, je dirais gloire à Dieu. Dieu a permis que ça se passe par mon canal. Donc, ça me fait vraiment la joie. D'accord. Et ça, quoi, c'est quoi? La joie. Et je suis émotionnée. Et le bilan, c'est chiant. Mais est-ce que ça, quand on dit que Vandi, la Aïda a joué? Aïda a joué, tout peut au vanda boye, au qui baille au sango parce que Aïda soit sali problème, ni on soit même libanda boya toujours et pas nao. Boya funda belle vitale Aïda ça qui boye. Ce que ça condamne n'a pas rapport à batne ma bene ma lame. En tout cas, non, nous avons vraiment un rapport na ma BT, mais non, nous avons un rapport na ma BT. Aïda a une famille et en même temps côté artistique, elle se confie beaucoup plus. Et pas n'angai, n'a pas conseil, n'a pas belé. Donc, toujours pour nous orienter parce qu'il y a un moment à Zaleki. Alors que c'est non pas comme ça, va c'est comme ça. Donc il faut y comment répondre, il faut y comment se babengi on a ici il faut qu'il y ait toujours pour nous recevoir public non parce que bazan a besoin na yo capricité, bongaité parce que ce cas bonga et côté za chute na. Donc ce cas otie que na komi Aïda so babenga koto na yate na ibisa ki yango. C'était l'autre fois, c'est même pas 2 jours ici. C'est ce que comment tu je suis fatiguée, écoutez, dans un programme mobile, c'est on est comme shit non. Organise-toi, bon ça battant non, pourquoi c'est petit sabatonion parce que on a besoin non. Donc c'est juste ça. Alors aujourd'hui, voilà. Ok, on est de partout et c'est Aïda mais c'est normal, c'est comme ça la vie. Donc conseil ni no pesier na inane ba mama ba ebaka jour ba bota kabiso jour ndenge ba mikolo ba ane ba samara likolo ba ane mais siko oyebisi nini par rapport ya occasion au lelo o ya sali webisi nini pa mutu mso ko webisi o dépenser mbongo mingi ko sala ngo su te kata mais yosko attend que pon ya Aïda webisi nini et là on yebisa ye azaki na stratégie ya osala pour que bato baya ba soutenir ye pour que aider ba orphelin bande konae donc a toquer ba porte par-ci par-là pour que bato baya au secours ba soutenir ye. C'est la raison pour laquelle à sala ina ba t-shirt oh et ça pena bato belé ba aider ba tindi ba biloko ba pesi pour que apesa ba orphelin. Donc esa initiative a bien o yazwaki pour que asala ngo bongo esa mabete. Alors conseil na opesa Aïda esa que quand on a utikolo ba awa atika la otata bongai ata mukolo mote parce que même tant de les cannabis mission mon cas me tomber tata la moninga belle vie oh shit mon takozote donc la moninga na boy yangona des déjà chute donc azaka toujours na simplicité à quoi avancer à quoi kende liboso et opportunité à ko saisir en parce que opportunité sur yelo lelo saisir en te kozela en lobité parce que lobby peut tout rabato mususu donc c'est comme ça. Donc pour la Aïda, bravo, la reine de décembre. D'accord. OBC ba abonné à Bellevue TV ni. Ba abonné na ngala linga ba mingi tellement makasi mingi belé tellement na habité ba on bat basala que Bellevue TV ezala parce que ba sabona tongo makasi. Na ba opé bazala à pensant. Ba abonné na biso bazala à passant. Mais la plupart baza penza te. Te à passant pe bazala ka. Donc azani abonné te. Mais azalane les carnets quand même soit les cataline Bellevue TV alelane Bellevue TV donc na lela bino nyonso donc nzamba pambola bino nzamba bomba bino nzambe abatela bino nzamba kokisa ba posta na bino nzambe asala nyonso pour na bino et recepesa mitema na bino on est toujours ensemble 2020 eza ngwa biso toza juste na porte tozo kota donc le reca eza ya osenga nzambe merci nyonso ba prière belé parce que
ti toye awa toyebitela musu na gauche et on y a l'équipe pour na baninga mususu pour na droite et si on zamba batela biso exactement parce que toza spécial non eza ngolu na alingi parce qu'il fait ça grâce à qui il veut. Donc voilà, nous avons battu la bino 2020 et permet pour tout côté bino ensemble. D'accord. Merci beaucoup maman. Merci Fanny Katalea. Merci. Mais maman ngapi na la Belle Vie TV. Nazo ya maman. Hein? Belle Vie TV ezala pona batu nyonso. Belle Vie TV to benga na batute, Belle Vie TV boya batute, Belle Vie TV yamba batu nyonso. C'est la raison pour laquelle on est l'auto se déranger to bité, faut biso moto organiser et le comme on a biso mo Aïda. Faut vraiment to téléma pona ngo. Ndo moni que toza debout en tout cas. Bon, on go ya bisiko zala kasi. Na ya ba film momi. Ah, on va prendre ba film. Na lobango mingi so nga penda na TV bazo aka ba film bon on te ke bana ba bona Belle Vie TV ba so moi. Bango ba se bango ba koma moi ya koma susute. Belle Vie ya koma susute. Yo to lingi susute. Momi na recommander. Momi na recommander na ko jouer. Momi, na recommander pardon na jouer. Merci beaucoup takutani bongo kuna tozo continuer toujours nzeleza mlai. Merci. Ah, pika. Ni comment on va faire déjà. Attends, on va plaisir. Eh, ya bodwe. Nangu et ya bo. Pas qu'on photo. Voilà. Attention. Bah toi ça va c'est la massif déjà bah qui para. Aïda. Là vous mettez la caméra ouverte. Vous mettez la caméra ouverte. Basi bali kimi bali miko. Kola na nini. Basi bali. D'abord accorder ce souci pour le PSML de notre déjà que nous avons un programme que tout le monde a l'eau mais tant qu'il a la tout est compliqué mais quand même nous avons fait une classe Éternel Père de gloire tout puissant tout puissant parce que vous allez zamber donner tout le parce que vous humanité Seigneur merci pour la souffle de vie pour lui accorder ce vélo Seigneur pendant que mingi basili comme on a ngoté mingi basili comme on a ngoté mais zambe au salut voilà pourquoi te pécio merci merci pour la signe, il y a reconnaissance éternelle Dieu pour nous saluer pour notre mission. Sois le compte de ma santé au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui ont été au bon côté, ceux qui ont battu l'idée, à au kangi basima, à au sali nengenyoso, et la pas. Voilà pourquoi tu sais les caniboso, pour nous voir biso awa, qui nous est à toza bokende. Seigneur, tu sais nzela, tu kinzela, na maboko na yo. Kongola nzela pour la biso. Pour fêter l'anniversaire, il y a Aïda. Aïda Skin, Aïda Skin, Aïda Dolce, Aïda Biz, Aïda Chiante. Donc, c'est que la mbotama ya utobotama lelo. Donc, on est tous aboués. Tous ceux qui nous voient dans la maternité, abotama na maman et moi. On a créé déjà des berceaux, des pampers, des trésors ngiango, homme noir. Atindaki des plans, des pampers, des couches, des trop. Moussa Kaluta Lexington qui tant qui moi au Chobotama Moussa Kaluta
Bonjour, bonjour, salut la bande de connaissances Balandaka Eco RDC Ndé Makambo. Merci, un grand merci à mon boss Jean Thibaut Bababi, Jean Thibaut Ndé Makambo. Merci à maman Brigitte Congo, moté ma papa Willing Congo. Merci à maman Jackie Kilaba, moi Samunda Leki, mon Sakaneleng. Merci beaucoup aussi à maman Anto Strait, moté ma Mario Strait Nakata Suisse. Merci beaucoup la bande de connaissances Balandaka Eco RDC et Zabongo Mukona Lelo, Toroko Loba télé anniversaire il y a Aïda moi moi oh wapi lelo ezabongo mokolo ya mbotama na ezaki lobi mokona lelo lobi e bongi na ye mokona lelo akabola journée na ye ya mbotama na ye elongo na ba orphelin oh wapi to ye esika oh wapi to ye ndeko na biso aye bongo na cadeau na ye pona ko bonzela ngo ba orphelin nyoso oh bazabongo awa na katna o esika wana bongo bomo na ba artiste nyoso bomoni comment ndenge nini les amis de Aïda ba bongo katna o esika ba meka mwa muketo meka ko solola to partager c'est ça hein na vie ezara boye boende za kamalamu ya komona ke olieke akende ba boîte akende ba esika songolo mpaka la main mukona lelo Aïda a préféré aya ko fêter elongo na ba artiste topé na ba orphelin fait là voilà moko ya ba artiste pesouye yo au paso cartonné. Bonjour maman. Bonjour. Boni. Ouais, bien, par la grâce de Dieu. Voilà. Tout le monde a katna o esika o wapi place yo Aïda aye pona yo omoni idée wana ndenge ni. Bon, en fait, idée oyo eza idée à encourager. Ba ibazan nango, c'est-à-dire que ndeko na biso moi si amoni ki ndenge na ndolo ba idée eza ya encourager ndeko na biso moi si amoni ki olia kende na bar akanga guichet asala amoni mukie na ye o azanango ana ye nango ebelete kaya mukie na ye o azanango asepeli aya okabolango na bai o bazanango peposa o ba misusu bazelaka akoma ye misusu riche akoma na mbongo ebele eza pe na bato o bazwa mbongo basakana na mbongo me ba raisonner l'autre or eza l'une de bénédiction au biso tozara ignorant nango toyebaka te or eza mambo epambulaka biso donc kokabola na bai bazanango posa. Donc c'est un peu ça, c'est acte à encourager ba opé ba moni ki bazana ba mbongo na bango ya na batu oyo ngana zwi lipa na lie mais na kwa moko ezana moto azolukata lipa ngwa 200 francs o azozwa te donc ba bazana ngota ya ba 500 ba raisonner ba o bazanga neti artiste Aïda sali lelo. D'accord. 3 personnes. Na pesi mbote belé na ba nyonso balinganga na pesi mbote na maman nanga Mati Malumbi depuis Belgique na bandeko nanga nyonso o ba libanda mboka na pesi bino mbote belé. Merci beaucoup. Merci Aïda. Maman Loba Mukie. Bonjour, joyeux anniversaire. Merci. Mbota manela. Merci. Et ça l'ondenge nini yo moko mona mukona lelo o fetaka no ngo boete mais ya turo penda Aïda ozui charge ya kosomba toloba Jeep mobimba ya biloko oyo yo ko bonzela ba orphelin. Oui, merci, merci non nzambe nenga pesi biso mokolo lelo mingi vraiment na botama na bango ba siliko wa mais nzambe a baxelinga 1+ na o nazaki na ngona pesi merci et eza isengo mingi mais na sombi biloko nyonso na bokasi na ngai mokote vraiment batunde vraiment bachenga maboko et nzambe vraiment akanisa bino ya mingi na mutu nyonso surtout o a contribuer na eloko moko o esali que lelo tokutana ana orphelina nzambe vraiment akanisa bango. D'accord. Na ebite maloba ya robaxela ba fan na yo o balendaka Aïda. Na batyo surtout balinga Aïda vraiment bon continuer toujours kolingaye, bon continuer toujours ko sepelane na plus na musala na ye vraiment merci na ba conseil vraiment ba yaya nyo surtout bopesa nga ba conseil bozo mona ti lelo toza toujours maboka ba maman et bozo papa na biso ba papa Alain ba maman Bevi ba maman Mimi ba maman Bakata ba maman baza vraiment ebele bon moni vraiment batunde bazo kabule sengo ngai vraiment et nzambe nanga vraiment apambola bino ya mingi naza eloko pesa te soki merci te vraiment nzambe azwa lokumu eloko wana mwa mukie wana. Merci beaucoup la bino nya surtout bosali occasion lelo
tolie awa pour nos côtés offendinda. Tolie offendinda pour nous partager les petits quelque chose. Tolie on te pèse merci mingi. Merci Zombe P. Nzambe merci. Apesa yanga pema. Na lamuki na sukoli na tibilamba. Na ti polo na ti pantalon. Na ti effort de temps pour ya mafuta. Na ti beketi. Leo na kabana bilamba na ona lata kana na ozongi la wa mtu lendi. Na lobby ne kwa eza musala et continuer lobby. Lobby ne na ozonga na tieni na nga vert, tika verte. Tika verte ata mukomo ata kolio ko. Dina nga mobima na tika verte, so na ko changer comme modèle, mais la couleur na nga est préférée. Couleur non nini? Est préférée. Préférée mais est préférée. Ça va penser si quand on va dire c'est longtemps. D'accord. Merci beaucoup Aïda dédicace na yo. Non ça dédicace to zanan. Merci beaucoup voilà bo moni bongo wana sko tozokota. D'accord, wana tozokota. Nakati pour na komona comment musala ndeko na biso Aïda a préféré à fêter naye na ba orphelin. Merci beaucoup. Bote na bino. Bote bien. Bonjour Melati. On fait les mains. Merci beaucoup. Merci. Allez, vous continuez de mettre. Bon, la poto. Lélo, c'est l'anniversaire de Aïda. La vedette d'aujourd'hui, c'est elle. Donc, juste pour accompagner l'initiative Naya jour anniversaire Naya, à s'appeler Aya, pour sa bandeko Naya. C'est la raison pour laquelle on dit biso Lélo. Vous avez déjà fait qu'il y a des victimes déjà bandakala. À Sansi bandeko Naya nyonso. Tout le monde va parler de les amis de Nani d'Aïda. Les amis de Aïda. Donc, ils sont vraiment la côte, il y a les amis de Aïda. Les amis d'Aïda. Donc, voilà. Donc, les Camerounais sont vraiment banda. C'est un mois prière. Nous sommes tous banda. C'est quoi d'autre Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, mosala toye kosala na nzela ya ndeko Aïda mpona kobonza oyo ezali bilei oyo to biloko oyo na bandeko na biso oyo bazwami awa. Amen. Yango toza kobondela mpona ndenge enyati biso awa lisusu na mois oyo ya décembre toza kobondela mpona action oyo esalemi
Seigneur, Père de gloire, nous faisons merci. Vous allez nous enlever. Au bon humanité, vous allez nous enlever. Vous allez nous enlever. Papa, merci éternel. Parce que nous sommes combattus là, éternel Dieu. Merci éternel Dieu. Namolou, na un plus. On va que c'est sur Seigneur Dieu. Nous Aïda, éternel Dieu des armées. Éternel Père de gloire. Na montano, Seigneur Dieu. La officielle, nous banayons polo. Il y a bonsoir. Oh, les amis, papa, oh, il y a merci. Espace au na maboko na yo totiki bana nyonso au na maboko na yo éternel Dieu toyo kopambola bango na biloko oyo ezala bénédiction pour na bango Seigneur bénédiction wana ezonga pe pa ya baye oyo nyonso ba accompagner pona ko kotika na kombo ya Yesu Masiya mokonzi ko bikisa biso amen amen tikala awa ndambo ezokende na orphelinat mosusu. Donc, un mot de la part de Aïda, la reine de décembre. Mes respects, collègues. Mon nuage. N'a stressé. N'a stressé. C'est bon? C'est bon. Bonjour Aïda. Un mot de Ah, bandana, non? Ok. Tu commences et puis lancer ça. Bandana. Ah, nalobi teke un mot de surprise. Okoloba na bango nini lelo eza mokolo na yo mpe na nzambe oyo apesi opema na bango. C'est juste ça, tu peux dire un mot, c'est fini. Merci. Hein? Oui, merci pour l'éclaircissement, pour éclaircir ma vie. Oui, merci vraiment, merci Nanzambo apesinga ipema et mingi tobotamo bango bakufi, mingi baza ba hôpital, mingi baza ba koma, mingi baza ba kasho, mingi baza makama na ndenge, mais Nzambe lelo apesinga mokolo lelo, na pesi merci et merci vraiment na ba maman nanga, ba papa nangai, ba chef nanga Bellevue TV, maman Mimi, maman Bellevue, baza ba maman oyo lelo basali ke lelo bino nyonso tuboya awa pona Aïda, donc vraiment merci vraiment mingi et merci na ba papa nangai, papa Tito, papa Mbatasiela, merci papa Alain, mon chef, merci vraiment na Ejini na batunyo surtout bolinganga et batunyo surtout bozali bana mboka, merci vraiment mingi na mona ki ba bo souhaita ki ngai ba joyeux anniversaire vraiment, merci couple Beleno batika ngai te toujours bazaki na Aïda et merci na batunyo so vraiment au bazaki na ngai longo depuis na banda ki quoi organisation ya journée à lelo et lelo tokokisi mokolo yango vraiment merci beaucoup na batunyo surtout ba contribuer ya muke to ebele pour na journée à lelo. Ok, merci Aïda. Juste une question, pourquoi au CPL ou à fêter dans Félina? Oui, ngamo ko na CPL qui tu as poussé ngaïté que non Aïda qui ne ko fêter na ba orphelin et je suis aussi orpheline pour na bateau ba habiter donc ils a eloko moko ezali pamboli makasi pour na bateau ba habiter oui ko kabola na ba orphelin za ko zo bombe pa Nzambe et Nzambe abosa na bolamu te donc lelo na baki journée à lelo vraiment la place na baby sambo nanga par-ci par-là na ya awa na kabola longo na baleki nanga parce que biso ça déjà ndak na biso to yakaka déjà et ngape na lobaki ngai pe na ya na kabola na bango ya ok, merci Aïda. Voilà, bande ko belé baza bazo langa à travers le monde. Baby Aïda, na minute aux personnes, aux personnages, aux personnes. Maintenant ba oh yo CPL ça na bandako. Ba o ba vandi belé, ba olanda yango na ba chaîne belé zo tala biso na minute yo. Ni no ko yipisa bango. Mais la lingo lo ba o sala on a ki Aïda. Tout ça qui to. Merci beaucoup mes amours, mes loulous, mes chouchous de moi, oh hey, c'est chiant. Vraiment, je suis là dedans. Donc, je suis venue ici pour les profiter de l'anniversaire de moi. I'm so old, you're talking about your body. I'm not your height, to take your place tonight. Ouais, bon anglais. Donc, ça anglais, moi, ça pour qu'on non, ça anglais, moi, on est bandeau, le matin, qui sont vraiment, moi, ça faut beaucoup d'abord. Cours anglais, ça va anglais chimique. Non, merci beaucoup vraiment. Nous surtout pas langue, non, on est censé la langue témoignée, conjugué par verbe, nous sommes langue exacte. Mais c'est chiant pour tout le monde. Merci. Aïda doit fêter anniversaire, vous avez moko boy mobile azate pourquoi? Quel m'a basé belinga dans mon saboling, on va non basé belon non comme la tombe na journée. Voilà, c'est gentil pour Aïda.
Ok. Allez. On va comprendre ensemble. C'est le nom de Dieu. Dis-moi. Pas on passe la macasse. Non, non. Tu vas passer la macasse. Les gars. On les gâte. On s'en poli. On s'en bouge là. Passe là. Passe la pote pote Bonjour papa. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ah, Nangolo, très kitoko. Tout le monde a une occasion ya Aïda, au tiki nyo sozaki nango mais aussi sacrifié quand même ya roko matina katna o esika na katna orphelinat par rapport ya idée o Aïda azui. Ouais, Aïda zali que abiso azamwano abiso vraiment donc na geste à salé donc jamais te koyi ko tika yemoko quoi, puis que to zala kanayi to salara même métier quoi ba boulot boyebi lelo yo Aïda esika zali donc tozo contribuer tam susmo pe implice na carrière na donc jamais eloko aboyi to ko zanga photo ya to accompagner na eloko ya sali ezaki anniversaire na ye mais a Monica fetango yemoko ezapena bien pena penate a calculer que non faut na kende ko pesa ta bana oyo ba kufela batata na ba mama donc ba orphelin na ba orphelinat baza awa donc ya muntu ye awa na centre oyo na moi quelque chose Aïda azui yango moni ayi kotika moi j'essaie donc to souhaiter ka nzamba pambola. Merci beaucoup. De rien. Bonjour Catalina. Catalina Fanny. Voilà. Boni. Ouais, ça va. Par rapport à l'idée au Aïda azui conseil ni au pesa to pe ko pesa na bande comme sous. Voilà, c'est une bonne idée. Oyo biso ba mikolo kutu to zui yango te, mais yé au moins à sali yango, c'est une personne à féliciter. Na osenga na baye oyo nano bazwa idée au sala beauté, ou les exemples à suivre, oyo ko la chaîne ebele, ou a moni qui ko toucher yé paye à sali. Ceux qui za qui touché te ko sala te pour Aïda salaki. Donc ceux qui a touché ndo sali. Donc voilà, c'est vraiment une voix oyo bato belé ba ko ko sala. Olo zombongo jour anniversaire na do miso ekoma à l'ogi placement boye Amélie Masanga, boîte de nuit tout ça, mais yé au moins aza jeune, aza pe na temps ya ko sepela le roi bande ko nyoso. Mais aye na placement bo milé reculé tout vraiment musika. Totiki ba place to musika makasi. A sepela kabola ou azaki na ngona ba orphelin parce que Bible lobby oyo azo pesa ba orphelin ils ont la oyo azo défi sans zambé. Donc c'est une personne à féliciter. Conseil à malonga na pesa eza azalaye a landa toujours conseil ba kulutu pour aumela na lisanga. Hein parce que ba kulutu ebele oyo ya ko respecter bango et ko sala bango esengo baloba maloba malonga pour na vie na e pour na musala na e. Oyo malonga yango na sala. Merci beaucoup. Merci to continuer bongo toke bongo na orphelinat zami balé ya liboso bongo yango yo toke na wa mi balé wapi place to mona lisusu bandeko isusu ebele et tout le monde ebele bakoloba. Merci beaucoup. Bongo. Il dit mieux n'a pas tort. Et qui dit mieux n'a pas aussi tort. Alors c'est difficile, c'est rien. On n'a pas la réponse. Donc c'est vraiment comme ça. Zongmen. Moi je vais le Zongmen. Merci beaucoup. Qui est mon côté, Azala qui est accompagné là-bas, staff naïe, les amis de Aïda, parce que nous sommes aidés de loin, Balandi et Babito, Tika, on fait dans la place donc, tout ça peut te profiter, peut te faire un merci. Merci vraiment, donc vous êtes gentils, vous êtes accompagner, là, nous sommes aidés Aïda, en tout cas, c'est la banque au centre. Voilà, merci toujours continuer toujours c'est mon anniversaire ya Aïda babi Aïda mbota manaye mokona lelo oh wapi azo fêter elongo na bana nyoso bazana kati orphelinat to moni bongo papa na biso pika. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Ça va, ça va, ça va. Par rapport à
ndenge tomoni Aïda sombi biloko ne abi afetene longo na bano bazana kata orphelinat yo en tant que mkolo ya mambo théâtre kaleme komona mwana muki abimi lobi awa mazu idée au sala comme conseil eza mapamboli ebele yango tokosenga pe na baninga mosusu soki osalaka te babenga yo te ko tricher moninga sala yango ezala mingi mapamboli ya Nzambe mwana ye aye na mopepe na ye eza tana ye a raisonné ki anniversaire nanga ole na fete na baninga na babar abandi na ko fete na bana oyo bazanga batata ezala mingi mapamboli ya Nzambe ebakisela ye na kosenga na ye vraiment Nzambe apambola ye pe apambola baninga mosusu babakisaki implice po bakanisa kosala boye po ezala bato mosusu pe tokobenga biso bato mosusu bana poto mosusu bazali awa babengaki benge batie mamo implice na bango po eloko oyo cérémonie esalama vraiment na kokumisa Nzambe makasi na kopesa ye longue vie na carrière na ye moko Nzambe abakisela ye belé asopa makila nzela na ye makila na Yesu esopana na nzela na ye monguna satana abebisa nzela na ye te a continuer carrière mulayi na temps oyo ya bandeli. Merci. Moi Tchotcho ezaka toujours mboka na ngai balobi par rapport à komona Aïda bimi azosa musala ne bino bato bozalaka ne tango iso na ba tournage na bino na ebite soki bo remarquaka to pe bosala ka constant ke azaka na kisi. Soki tolobi bongo to kende ba cheme moko mulayi trop. Ponga nanu vient na bino to uti pa ba sans souci lelo yo eza na bato belé ndenga to kosala biloko bato belé na yebi lisolo ngo balobaki na kisi balobaki accident na sala na bandi boko mona cicatrice oyo baloba na za na kisi na sacrifier bato na accident wana nga yoyo na okoba tala génération ya nani ya Aïda eyoko toucher biso akoma fana na mikolo kisi ezate na théâtre so landi kisi na théâtre osimbaki okolokota bakasa na nzela donc c'est ça soki azala besoin pe yazwa kisi ya Aïda ngo ameka aolokota ba papier mais yo za soutenir pour na lokotisa ke soki ndenge bato bazoloba soki ameki aolokota ba papier mais mwana bato aza pembe azosala mosala na Nzambe a permettre tana ye donc c'est ça pesa tanata ya na Nzambe te mais pesa tanata ezate ke mutu moko so a reçu asimbi kisi soki azangi boseki ye donc non mabe wana comportement ba congolais ba comédien à Congo. D'accord. Merci beaucoup. Merci na moni bongo moto na Nzambe, mes respects. Voilà. Merci, bonjour. Oui, bonjour. Boni papa. Nangolo Nzambe ça va. Namoni mate ya oyo bandaki ko lendisa epa ya mwana na yo Aïda eboti mbuma. Ka ndenge binomo bomoni. Donc yango wana kisi asolo la Nzambe. Mobabike azan kisa makasi yango ezo matisaka ye mais tandis que tomoni na étape nenyoso ya liboso orphelinat outi ya liboso a dédié yango na maboko ya Nzambe mutabandi prière ezayo toye na orphelinat mibale muto a dédié yango toujours na maboko ya Nzambe mutasali yango su ya mibale ezaka kayo muto sali prière conseil nini opesa na ba oyo balingi kaka kolobela batu ke basimbikisi. Bon, conseil ngana kopesa bato ya liboso loko eleki Nzambe ezate na mukili pour nous réussir ya liboso toza kana denzela toza na nzela oya Nzambe toza pe na nzela oya Satan mais nga o na yebi makomi na Nzambe lobi que seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit elle ne fait suivre d'aucun chagrin. O bato bako sala bato bako luka so bakena nzela bonganga na nzela banini ekoya nango mais ekozala na ngonga mukie après au mona suka nango ezala lokota matiti ndenge papa tito auti koloba au mona bandana e bien mais basila ka lokola za société pourquoi parce que ça yani mais bato yo baza ko confier ngo na Nzambe baza ko luka Nzambe na banzela nyonso lolenge bango au mona Nzambe matsampeka male beti esika oyo nena nyonso kaka lokumu ezonge pa na ye. D'accord. Oyebi se mwana nonini comme conseil ya elobeli ya bata mokili pe moko na lelo eza mokolo na ye. Bon conseil nga na kopesa ye eza kaka alanda batute et abunga pe nzela te parce que moni komata ebungisa pe mutu nzela abunga nzela te ayeba que escalier o esalike e matso likolo
balongola yango te parce que ozanga moyen okita. Donc conseil na opesi yango wana. D'accord, merci beaucoup. Papa Alain, pardon. Bonjour papa. Bonjour. Namoni en tant que cordon. On sait les osalama toujours. Na ko assister na leki tope mwana na yo Aïda. Oui, ndeko lobi musale les osalama toujours. Musale les osalama toujours bunda nangola nzambe toujours bundaraka. Tu ko accompagner leki na biso mwana na biso Aïda jour anniversaire naye. En tout cas, je suis fier d'elle parce que lelo bamsusu jour anniversaire na bango bakendaka Chaba Kolia Thompson, bamsusu bake Kapela Kolia Ngulu, bamsusu bake Ginkole Kolia Liboke. Mais il est quand même à penser à ça l'acte où il sali à aider ba orphelin et ça marche beaucoup à suivre. Donc encore une fois, je la félicite. Nzambe a pambolaye a PC sous mailler les sagesses puis a accéder sur l'esprit de créativité et aux amala au minki. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment. Voilà, tout le monde comment Aïda a passé ton naïe, mon lelo azaka toujours na kata Lisa, voilà Lisa pardon. Tu as vu que vous avez photo mais eza musala oui. Bien. Et puis abanga nzambe ndenge amesana ko banga nzambe parce que eza na batu mususu bakomi na ba succès boye et comme mabe des fois ba bi succès na komi